Ngaza ka juste hein. OK. En tout cas bolimbisa nga ko kufa na juste. Na ko kufa ka nango. La vérité. Ah na vérité. En ça frère na biso. Na esa ka mama top azongela ba maîtrise na zaka nango kala c'est tout. OK. Pas manipuler été. Nga ko vanda boye. En ça ta tout molinga ndenge ni so mto yeko kotisa ngo ba deuxième okosi. Otinda ngate. O manipuler pengate so na bina ko lobati na ko seka na ko seka. Mutu soka sepeli aloba na yeke no bon na komi na nga age moko na sila. Ngana kele ko boya. Ngana boya. Na boya te sila za mama batu nyoso tuna kata théâtre. Yo bien ko lelo. Oh. Abota biso nyoso. Nyoso sa comparaison so ka na sila. Akoli hein. O esa kindoki. Aboti biso nyoso to mo esika kola to zalate avana na ville biso na ba cité. OK. Mais tozo ko yeba ka age na ye. Ta côté azaki mwana ville. Pe si la kolina nzota ko sepela. Azaki mwana ville mwana bonne vie. Ba osimba mbongo, ba otamona mwana ba yane na ba ville ba okemela ba oke lia na bango. Mo azaki côté na bango. Ezo pesa te. To ti kokosa to beta ba age pona ni. Pourquoi age na TV? Pakosi age est allié. Na monde na soit ya maboke oyo moi ba mbali kamba ba vérité. Moi si surtout soit peso age akosi. Age solo ezate. C'est pour ça na age na. Na ko c'est talinga moko na passeport na 85. Passeport na kamona 85. Eza vie na ngai talinga. Mama auto sabiso yo na bo ba série moko. Te. Et puis ma bête so c'est pas la rejoindre nga. Ma bête akitine kakati. Ekas ya c'est pas la kitapa na nga bongo na benga na ye. C'est eza ebele nga na yebi kutu te so 88 na zo sa nini. On a besoin de maternelle. Na yebi na rate so na sa nini na 88 ans. Oh 88 nga na bana musala 88 ya. Nazo kepenga mwana bakona nga moko. Na ndenge. Bo ba ya nanga. Ya. Na boy na ngai. Oh, oboya neni ni mutalobi. Ngana lobi mutamtu so sepe na age na ya pesa pesi na ye talinga te. Sa kokwa kala. Ngapi ona okoma koko. Ba quarantaine d'âge to wana to zaki na ngote. OK. To zaki pe na ba 21, ba 22, ba 23. Tangu yozo finga mutu mukolo, mitala pe longi na yo. Okotala mutu mususa zo ba na ba chroniqueuse na ba tete azo pesa age yo mo okotala bi mais ezo simba te. Na kozonga ka mwana mukiete. Pona ko sala ke na kokanisa age na mutu mo pona zonga mwana mukiete. Affaire na pesa onyoso. Lokwa na zo ya mois prochain na opesa pe pela. Kotungisa mana te aza ande kona message na choqué nga makasi même mobile na tanga yo ka o yo na pe boza master mobile. Habité aza lesbienne terminé na boutique na voice boy penza. Esalinga pe déranger nga matana na ka pasi boy te. Bon, nga na mo Kristo na la kanda te mais en tout cas esalinga on est na so voice olenga. Donc alobelinga voice donc na motema moko. Ebi ki nga ana sala te, naza na problème ali kona obela. Na Monique Barcelone, assommé batum subilo ko assommé libinote. Na bundani aibe na quel mois était la non somba biloko na amona ngala Barcelone pe na batonga bazakuna. Loko abino Barcelone assommé bilote na kei na miso Barcelone na bi na somba biloko eza cadeau surprise. Mais message pe la tike nga na bomba on vit na mobimba. Aïe tala ngake na zo souffrir likolo zo déranger nga makasi. Problème ezate na si Barcelone na pesa au parfum na deux robes na sandales et pe la ozambala sima. Audio oyo ebimi. Nebite Gabi koyoka déjà likambo ya robe topé parfum chaussures ndekwatinde bi na poto et kaboli bandeko na omi balé na théâtre. Mais audio anga de asa lobi ki atinda ki maote. E kati da makambo. Robe, sandal. Nande. E yaka pamba. OK. Neti ngaza bilambe belé mususu bato bango lata te na kokana te na kokala ngati. Eleki. Siko ye Barcelone na kine ko pesa bato sa tête à combien? Aponi ba oya ya pesi. Ozite. Barcelone somla mokili mobimba ya maboke bilamba. Yo so otinda mutu tuna ndenge na poko tanga koma Barcelone na kati. A Barcelone ndem dagi na biloko. O lepo tinda nengo la kake kokite sko beti bati mabako. Kamwa robe nani ne ko bomisa batu te, ba robe susu. E komo ya na papa.
faut ça la maîtrise. Mais moi nous a contre et la moi mingi. T'es na contre été na zolo ba dikamo exagis. Moi so voyage ba beta ngote. Biso ke ba voyage to moni pe mama kambo to moni. To kuti pe ba to pe na ba problème. Mais to sunga bango to pe na TV to beta te. OK. Que les kambe combien de qu'on a eu vu de loin. Eh yaya. Pour nous que la été hein. Te na kende te ba problème c'est au problème yaya. Atu ba kenda ke amwe makamwelandi ba ngote. O ba eko teka ke ba molaki mwasi na ndako ya vie de loin. Mato pana ba koko. Ana bana ba koli. Apena ba relation. Akoko supporter te que un garçon comme ça oyebi été. Aïka maman ko so blague mo ezanga tina. À moins to ba que non ansinda saka ba imour na ye akoko salango azan ndeko na ye. Aza mère na ye ça passe parce que bat ba comprendre maman top te. Asiliki parce que garçon wana akoti na kati ya blague parce que maman top akoyebi moi so to ka os maman top palinga lobate. OK donc bino bino ba comédien maman top palinga lobate comme garçon wana koti na kati et bino ko sakana maman top parce que yena maman top basala ba jeter. Maintenant on sto yebi ki azaka bongo aza frère na biso to boyete ba problème mais aza leki fatu kaimba za mwana aza leki na biso na nga ochaten mama mwana ba tu ba mise ba olinga kaimba za leki mama mwana ba tu ba olinga ngoti ba mobenga tu ba leki na ba TV do sala ba mama dikama ba leki na ngao kaimba camarade na biso te kaimba leki. OK kaimba leki kaimba za ba fatu miracle donc bon dit doit faire dans mon choix de beauté non ça le zaka ka moko awa na kabamba na rema ingalo ça le zaka ka moko mon choix de beauté c'est docteur Mogijo makambo ezali o bibi ndenge moso elonge uti ko bela me tala ndenge za ko bibi tala eza ko ngenga kaka ezaka ka kongenga Nayena kosaka na kosamo sambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso mama if love is crazy, love is funny. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Oye bake, eye na idéologie ya sika donc. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement. Na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York. Misunga ta santé c'est ta vie. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est Kembe ezali ezate. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité. Nous, c'est ça, Toy Babango, avec Yves Iban, ton secrétaire d'info. J'allais dire comme ça, l'Afrique de vaincre la série continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo 240. Voilà, nous sommes déjà avec Yagabi, Gabriel Bolembo. Donc, taille belé vraiment toujours temps, route en Haïti, tout le temps encore les lots. Merci na maman Emine Zéromonté, mais tous peuple l'embêté, le maman Likelemba, Billy Vumuka Fondation, Tosunga, Ba Veuve l'orphelin, Nabo Sanité, Poupon du Bon Kata Canada, mon ami Bambo Tebele, que c'est un peu maman Mondele, Bambo Tebele, et sans oublier mon ami propre, Chrisette Molfiti, et puis Nabo Sanio Pétéan, Jean-Robert Kalala.
les savants de l'ADC, la force créative, mon thème, il y a maman Nicole, maman la parfaite, dans Paris. Voilà, tout ça, awa, na Kabambar, juste dans le salon Mogijo, et pas Wapitoye, et pas il y a Gabi, tu aussi prendre awa, donc dans le salon, mon choix de beauté, et pas docteur Mogijo, tu aussi prendre Gabi awa. Il y a Gabi, merveille, et puis bonjour. Merci, déjà. pareillement. Bonjour, ça fait longtemps, Moi, meilleur vœu déjà, pour toujours percer déjà 2024. Oui, meilleur vœu déjà. Merci. Meilleur vœu aussi, na ba mi bangé na ngai. Ok. Na pesi mon père ba meilleur vœu na Chuchu Luambo, maman Mokonzi. Na pesi meilleur vœu na ngana Sylvia Kake. Pesi ba meilleur vœu na ngana Mimi Ngwango. Na pesi ba meilleur vœu na ngana Mariam Vargas, Mosa Mondele. Na pesi ba meilleur vœu na ngai na Yamete Yangunda Songa Mbeli. Na pesi ba meilleur vœu na ngana Tete Yondo de Mi Amoro Lisa Mokonzi. Na pesi ba meilleur vœu na ngana ya Godé Chumbu yanga ya Kati. Na pesi ba meilleur vœu na Marlène Bile. Na pesi ba meilleur vœu na ngai na Juliana Thomas États-Unis ko ya te. Donc na pesi ba meilleur vœu na ngai na bango nyonso tout ba mi bangé nyonso tout. Ba meilleur vœu ba cook nyonso ba meilleur vœu famille Bota ba meilleur vœu. Les amis de Mama Top meilleur vœu, tout le monde ba meilleur vœu. Ya ba fan na ngai nyonso ba lingaka ngai. Meilleur vœu aussi à docteur Mogijo. Ça n'était jamais vraiment aider mingi à tout quand ça va pambola kaye na pona pondre la rapé pona nzamba so c'est que toujours rebellé vraiment na maman Flore peut na pc ba meilleur vœu na ye moi ça moindo ya talo la meilleure vœu na Thérèse Nana donc vraiment meilleur vœu. Voilà, ça c'est bien. Et Gabi, c'est tout qui est dans moi bilan pour cette année 2023. Tu vois le bilan il y a Gabi, ils sont négatif ou bien positif par rapport à un projet ambitieux qui est pour cette année. Bon, mais 2023, vraiment pour nous le bilan est négatif. Parce que ma cambo on a kana qui na sala, ya on a salité. OK. Parce que la chaîne est tungi singa trop. Tous les deux chaînes, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Vous comprenez? Donc, ils ont des problèmes. Donc, il y a un merci à docteur Mogijo. Ceux qui venaient à qui étaient à qui les à moi passe. Nami bangé nanga et puis Mariam Vargas batika ngate du jour au jour tous là. Moi Orange Money, moi baboy. Donc, ça va. Ok. Mais en 2024, on a bunda plein de personnes à Makassi. Si on a monté ça ne va pas, en tout cas, on a changé chaîne. Voilà. Ma ambition est d'aller nini, ba film ou bien ba danse. Oui, Nazali on a besoin de film. Nazali on a tumba chose na terrain. Nazali on a besoin de chaîne moi qu'on a tiré film quand on a filmé. Chaîne moi qu'on est en pour na ba tumba na ba émission ko lamba ba tout. Oui, on peut la macasse na kolamba na zela ba projet na ngala ko sala mission na on memba ngo boye kolamba na ngeko zala boye et bando le kabo zala boye te do na saida makam na nyonso. OK. Vous comprenez na ko quitter. Na ko quitter mais ce qui 2024 on a moni que motungi sezaka en tout cas na sala makam susu. Ah OK, ça c'est bien. On va ici que bania pe banga ko accompagner ya ba chaîne na yo na film. Ka ko bengi pe baninga baye dès que to kendaka quelque chose eleki ba selo musala voilà. Tu si prendre encore mon choix de beauté par docteur Mogijo. Évitez pourquoi tu as choix yo salaire salon mon choix de beauté. Mais les gens na na otokuta batanti mo ba uti poto abaye ayena bana yemi balé. OK. Baye métis boy bana pa mindele be baye ba uto zala. OK. Est-ce que ngam na bengi sai bango? Batalika mutu na ngati. Voilà. Batalika par rapport à les banyatanga mutu. Les baillés dans la peau. Donc, c'est elle. Vous comprenez? Donc, il y a l'ingaï par rapport à la coiffure. Il y a des personnes qui ont bien baqué. Dans la poto. Vous comprenez? Donc, il y a des baquets. Ceux qui battent bazo, c'est quand bazo, landa bazo, bengayo, bazo, tout na yo, c'est que l'eau connaît ça la bien. Si vous avez aucun espèce, vous pouvez vous lucani. Voilà. Mais vous allez vous lucani. Au mitali sur le guitare, au mitali. Tout ça comment? Aux hommes qui ont été élongés ko benga na me ba bimi singa elongi. Voilà. Vous comprenez? Ba bimi singa elongi. Donc maintenant secret il y a salon mon choix de beauté chez docteur Mogijo, ils ont en fait nini.
pour que mon ndeka kobima elongi mususu tanga akokota elongi mususu tanga kobima abimi elongi mususu n'habite ba salon boy plus na Kinshasa ils ont moins mingité voisin kenda toujours en cheval ba Dubaï ba Turquie n'habite comment déjà ba qualité oyo mon choix de beauté bimisaka par rapport à ba figure tout le monde ba mususu tout le monde ba to ba bimi yo mon mon côté là qui en fait secret wana ils ont et puis bazo sala et ça matériel té OK ezali que bazotala mutu elongi ya mutu parce que ezala mutu batisala musokende baotala elongi no te baotala elongi no te ke kopesa nini te vous comprenez bazuka elo mo mama mekisio ya elongi na yo te on otala bato suba ah moi soki to atie plein de poids simbiete moi soki to basali be poigne simbiete mais ah pas docteur Mogijo tellement que yemo ka formaka ayebi elongi ya mutu aza spécialiste ayebi ke elongi ya mutu oyo il faut na sala ye boye OK vous comprenez tant mutu azosenga coupe nango ezosenga couleur oyo faut na sala ye couleur oyo faut na tiango mopanzi oyo faut na beta yango boye il faut na sala yango boye pour omona l'air aosala yango l'air aussi c'est exactement côté mozo tele mozo se retrouver mo l'air otala kitata ozomona ke nazo ko changer nazo koma nazo longwa kwa na kikwiti nazo koma na France. OK quelle distance vous comprenez yo moko ozomona ko changer obongwani. OK mais ce que yo tango kotaka o ya plus na choix na yo moko to bango nde basele la gauche tango kota na salon na yaka bango basele la choix. OK na yaka na ka suki salité na koti na na bengi na ka kinazo ya suki moyen te so na ye na koti batalinga ka mbala moko magabi ene so modèle boy mais aussi na suki ya rouge. OK ene so modèle boy simba suki ya jaune ozomo donc on a basal bazuya on ba bimisi batela bazosala exactement kande balobaki. OK ozomona donc kande balobaki siko na kotika ngona kende siko wapi na ka so ngona par rapport au matériel ou ils a fait matériel eza so pe kele basala musu peza. OK et est-ce que comme yakoyeba OK yakoyeba eloko nini yo kosala elonga mutu oyo aye. OK ça c'est bien. Vous comprenez yango wana voilà koyeba ndem tezo eza la différence entre salon Mogijo na ba salon mususu mais tout le monde ndeko mususu ba sali vraiment awa ba ba yango to ba promo Kinshasa sur mon Kinshasa promo parce que awa ba salité na ngamba docteur Mogijo mon choix de beauté pour la maman pour ba cérémonie ni surtout to ebele kaka awa ba lebele ba yaka ba mariage donc voilà ba bele ba anniversaire na ba même ba na salon ni ba de so moni ba uti poto donc ne la moni ba maman ba ye ba ko zo ba utaki France ba ki zo su bana na ba musu ba vacances ba na fête samedi ba ya au moins tenir zo numéro ya bato a vu numéro na bango samedi ba ya ko se coiffer na bana ba uta poto. OK ba na fête samedi. OK ya notre côté promotion est-ce que docteur a pensé na le qu'on a dit bien qu'il est à l'hôpital déjà à Pessi bandeko déjà 1000 chances pour la consultation gratuite et puis na o etali bongo ba kisi déjà côté on a promotion zali mais est-ce que na ndenga salon est-ce que promotion mo ils a prévité pour la ressource na salon la salon d'autres tiers promotion té mais akitisi nde ba prix. OK akitisi ba prix ceux qui coupe ezaki autant et kiti ceux qui coupe ezaki autant au kiti ceux qui lasso ezaki autant et kiti donc et le modèle o ya nango akitisi ba prix oyo futa yango futa té. OK on a ka ko sepelisa ba nani na ye ba client na ye na ba fête oyo donc eloko asali yango wana donc akitisi ba prix ya biloko nyonso. OK mais na deux ces wapi sunga biso banda to za so musika te so za kana kabamba. OK na kabamba so kozui so zo kene wileri koti kabamba kabamba ko kei avant bima prince a bon marché wana na arema ingalo ma flambeau prince a flambeau wana arema ingalo. OK are wana eza ya kala bato aki bana mike arema ingalo chauffeur nyonso to kozwa otunika toluka arema ingalo. OK bakolakisa yo kana okiti na sende etali dame moko eza na so otunika na oluka salon docteur Mogijo mon choix de beauté eyebanda ya koto nyonso banso bayaka kozwa coupe na bango awa banso bayaka kosala basuki na bango awa soko otino kwa bon marché okoti oye bandi komata nini onza kabamba otunika ape kaka arema ingalo na sende etali dame ozomona wana kaka wana. OK on a salon na biso ezali wana mon choix de beauté
wana pas docteur Mogijo donc soko ene longi na yo batali kaka ilongi na yo okipo na plante na yo mais modèle koko senga ba koko proposer ah koko beto boete boto boye ko salo boye ba ko nyato ngo mwana oyo moko yaki na ngo monike ya pas match. OK maintenant on tali centre hospitalier docteur Mogijo est-ce que pour continuer kaka ou bien continuer toujours pour continuer toujours na centre na biso na pas docteur Mogijo alingi bato. OK tala if ezana basi msusu azoaze mite ba kwaika na famille mtu basalinga bo oko tongeti kala ki yango na obota te if pal basi msusu mona azoaze mite emso mona bala azoaze mite yazo penser kala ke non emso tongeti kala ka yango famille ba osalanga bo o emso mo sa zo bota kate o mo bala bota ba msusu ba zo bota ke microbe o kako microbe e kanga pendela ngo bota microbe soke toni na nzoto nzela kobota pe kangamaka mwana mwasa kobota. OK ozo comprendre et là que bomara biso ba congolais to bi total isanjoto na biso te total isanjoto ka so yo ki passe ozo mona tango ozo azemi te bokom da ko tonga ko finga ko ba makanisi kena hôpital kena ko tala nzoto na ngeza ndenge nini eloko ezate yo tie kaka ba famille ba kanganga ozo comprendre to Mogijo yo to zo bela butu moi asali ba journée porte ouverte boya ko zo ba traitement boya botalisa ba nzoto na bino promotion ezali kuna kisofele ozo comprendre boya ko talisa ba nzoto na bino bosali ba examen na bino osali examen na yo soki ezake ba soigner yo na maman va mukie OK mais je comprends on appelle comme pas cité la gravité ba ko peso ba kisi oyo ko longola ba microbe nyonso bimisi yango donc na so ebisayo makamba boy na gichesa eza moins rare surtout yebi bopito ya minene kutu ba sala mambote même o ezali ya l'état makambo ba sala ngo siki ba sala ngo kutu te na ba consulter mais ba sala ngo te et docteur Mogijo azo sala ngo pona ko sunga ba Congo est-ce que ça moi ambition moko politique te azo penser na ça na no ya peu na postuler en tout cas pona nga kutu soka postuler na CP nanga parce que on a soka postuler na CP nanga parce que ba ina ko sala makambo banda kala ba kisu ba zakasali bola moka ya 3 semaines 4 semaines pour lobi mona postuler na OK ozo comprendre mais ya bandi ko sunga banda kala OK tale sika sala asala ba tukuna na mboko to kene ko tika nini kuna soki bobenga ngoni leko mai wana na sele kuna na sele ozo comprendre ba ba sepelati forage ba ba sepelati ba ba toka ba mai na groupe ozo comprendre ba ba sepelati ozo mon likala bongo pa ko postuler ça c'est vrai ato sunga bato ato fungola ba porte boya ko sasa examen boya ko sasa examen bo sala boya azo traiter bato ba opération sa cicatrice OK si comme il faut rebela ndenge nini kongola yo kakate kongola linga mona likamna misu ya opération za ndenge nini mama Gabiso Ngabiso eza bande ko belé lelo na o etali bongo opération belé babangaka hôpital wana dispensaire wana centre wana pona cicatrice nanga on azana ngona nzoto awa eza pona bango nebite okwasire bande ko bakoya et pas docteur Mogijo na neti nini mo comme ça to kenanga na ko kuti ba to opérer fille mo biwana azape comédien ba opérer hernie ba opérer sur na tongo yo na betane ba to kiti na escalier Mathieu escalier azana bandal donc mona ke jour na bandal akiti escalier Mathieu escalier même jour OK aza les habits nazo sentir na ngelo côté j'étais mkaninda lelo azonga ngola ozo comprendre lelo j'étais mkaninda zonga ngola ayaki na maladie na ye docteur Mogijo ba opérer a telemi kitoko normal azongi pe kitoko normal oyo bateke muta ote malade ozo comprendre kongola comprendre kongola lingi muta influence kongola lingi mutu mo wa mukusa bimeli wana ausala baboye kongola ye OK ozo comprendre kongola ye mais si quand on va zo benga OK yaka o mutu ngalinga komi monisa to mone kala bokutani kongola linga bongo te kongola za mutu influence il faut ko kosa ye so kosi congolais o konyo ko maté mais ils ont bandeko mususu bazana ba
ba passe belé na nzoto na bango mais lelo aota opération so ba sali une opération surtout dans le mois de décembre belé ba banga gaya gabi boyo banga décembre boyo yo za passe na nzoto bangi décembre so kufi décembre tikali décembre silité décembre monsieur zoya bien fêté on nous a déjà on a dit maintenant on a traitement là déjà bon na kimia vous comprenez na kimia na bi que na beli na zu ba traitement là ngai donc na kimia kaka na zu traitement ba tension déranger ngate parce que docteur a pesaka ba kisimo bona sana mela chaque bouton OK souvent biso le bon mukia gabi donc on a outil de 105 kg na kipna 87 wana la maladie belé donc na tout mata pesé dans 2 semaines avant 87 mais tu sais qu'on a combien wana la maladie de 105 en fait demande du minimum mukia boy c'est biso pe nani zaki nini kasi ba virus mo so ekoti mikolo so ba grippe boy yango ngati yango nyonga ingati OK et je temps tinga ngena matanga la ezonyo nga ngena matanga ezonyo ebe nyongi ngai ozo comprendre nyongi nga nazu ba traitement nga na kiso docteur boki je pesa nga mela na butu wana nazo mela na butu spécialité basali po na yo docteur azolanda tina ndako apesa bakisi ndako to bande ko kende na centre na tinda pena mwana na tindi pena mwana OK ya sanka yoka nini kapte na yoka boy OK tinda mwana ke ya yena ngayena OK ozo comprendre ko pena kinza na benge na bi docteur na kinza makasi aisika katinda mwa eloko paye Thompson nanga pena ngai na lia Thompson na cha 2 tours OK debout la foufou ozo comprendre na lia kitoko ko sakana te sikoya gabi pas na olba te nzamba pambola au père de kilo belé na perdre de 5 à 87 ba temo de docteur a pesa nga mela ngona butu OK ils avaient pour qui mis attention ou ils avaient qui pour na et qui mis attention et si ça rappelle nous autres so za munene ezo kitisa yo même akona ngande za bona za kisubona matana bus ata pona matana na mutuka pasi kilo eza kilo za sauter OK maintenant ça dino la lata roté na la tian OK et ça lui bien ningo na ata na dino ba dona kokaso dino te parce que dino de témoin qui munene dino comment ça na kaka na kokaso na kuma taka bakola OK mais le na ti dino na we fanita ebi na koto mais ça lui bien taille bien ça lui bien c'est bien na c'est peu parce que la belle 3 semaines so belle tension yé OK mais la belle tension te so ça docteur Mugijoni na wa sali pona la resenge merci paye une réclamation il y a diaspora mix bateli ya gazo ya ne ki parce que tout ça sali ka film talanga libum talanga iwana merci ko siko ça va il fait docteur Mugijoni tala de la sengi docteur Mugijoni ba merci belé nzamba pambola ye akende ka liboso oso comprendre akende ka liboso sona bi asa pambola ma déjà donc asimba ka libende a continuer ka nzela chemin na ye ya kubikisa ka bato ya usunga ka bato ya kusalisa ka bato de 105 kg à 87 Sko moment wana est-ce que gabi ando zo peta ya kolandela mafuta oyo docteur apesa yo na ko kate mona ko kate tala na di wana tuna ba beli maladie wana ba oyebiso soki grippe wana na biso ko ko on a des docteurs na lobi bien donc voilà donc ils ont lié na Covid voilà donc docteur expliquer biso donc ko kate na zo biso na ko sukola na yo fu ba chelo kiti ba kota sa de ba chelo kiti ba so blo mai ko mona muke ba la choka liputo zu senglo boîte o eka na mbetu bishi oko kate na monya mona misu na ko mwana kwa na kufa na ko bega ba pasteur na kufi na itana idée na nga na ta komela geta compte bancaire numéro compte bancaire na nga libela nzambe na je te dire pasteur na biso mokuta bima nani diacre biongonga asala mi ba prière pour na benga bi diacre nga na kufa na ko kaso sa benga pone ozolo baboy bitwa munene kuto uta nzamba bundela yo ka malade zo bela ondo lingo ozo bisama lo ba koningo kufa o kufa te yala makambo sana mokilo yo kufa lelo te
Donc on tire des testaments. De nos hommes ta okokate na beli. Sunga ba nzambe alola to kwa biso za so ba bisimba simbate to so ba gris te to kada biso ka bato ko loba loba to so ka bato ko landa baloba nzambe yango mo nzambe atelemisi na ye atelemisi ngai. OK, yango vendredi mon abinga ki on a la prière na prière. OK. Et chaque vendredi to za so na prière munene biso aloko bato batabima to aloko ba musulman chaque vendredi za mko munene na ndako nzambe l'église na biso. OK. Ça c'est bien. Souvent on a adresse et pas baroya consultation je tiens à vous signaler ESA gratuite. Gratuit. Au sali na yo ya ofele résultat soke bimi maladie o ke bima na nzoto na yo eza l'opération za kanini ba kosunga yo na mbongo muke oza vraiment fait ndekota la biso. Okosutuka. Bobeta tout wana ya gabi perception na. Toza biso musika te toza biso na yolo. Na yolo sud na terrain Kankar. OK. Na terrain Kankar et circuit Mwenza. Na station wana. Soko tombolika miso tali. Pour moi, je centre hospitalier docteur Mogijo. Ata bébé. Docteur Mogijo, alors qui ça a. OK. Donc, quand on a terre Kaka, tout le monde a bien. Parce que il y a des bébés, parce que il y a des balais, parce que nous soyons bien. Quand on a terre Kaka, il y a offert. Vous comprenez? Au continue à consulter, le bilan Kamuna yo, consulter na bango yo. Ce que c'est une opération, na sans cicatrice va sali yo. Ce que c'est qui est bimana ba kisi et bimi. Donc nyonso, docteur Mogijo asalaka nyonso ayebi mutu malamu. OK. Asa kosala pe kisa nzete o makasa nini obiki. Na kisa mundele obiki. OK. O na kisa bokoko azali atangi nzete atangi tout. Voilà. Ça c'est bien. Mais quand azana nyonso. Quand on te sabiso awa moment zaki maladie, zaki na maladie obandaki penza ko pakola mafuta te mais o garder kaka botengo pongo pe ezaka bien par rapport nengo bando pakola te pendant 3 semaines. Parce que na simba mafuta mususu te. OK. Na simba kama mafuta ka docteur Mogijo apesenga. Vous comprenez? Si na beli na go sokola e garder nga kakati ni na fanzi bo. OK. Donc ceux qui sont malades sili de la pakoli. Donc so malade ko sila ngane na ko sali na bat ndena malade sila kata na batam ka moi 5 jours mo boy. Na consommer fufu na bilo na fumu ngai za na kati. Surtout côté promotion peut toujours bandeko diaspora moko autobinganga ya cela 2 jours passés. Ay mais toujours mona susu ndengeni tokoki ko mona docteur Mogijo te surtout plus na ba téléphone biso ya gabi pe yem do pe sa biso ba nouvelle mingi azumona te nini mawa biso c'est promotion docteur a pensé la biso te pour la promotion pour dans les États-Unis ngabi États-Unis pour na biloko ko makuna bino bata ba Canada ba Suisse wana ba chance c'est vraiment compliqué n'évite est-ce que quand on a au soleil docteur te pas soigner un peu pour la diaspora docteur asa eloko na wana ezakaka. OK. Oya ke soko za posa ya mafuta na yo besoin na problème no ya peau. Osomi mafuta na yo DHL ememelio ti na porte ndako. OK, ndeko Patrick ko foyo ki hein. Docteur a memeli na yo ti na po yo ça tout kambezo continuer na ti lelo. OK. Promotion non necessité. On a pesa ki moto na tika na bosana ki yango et le ka ki boye, ba bloka ki yango l'aéroport, o esala ki boye te. OK. Au pesi mbongo na directement tout aux hommes n'a pas et le kono ekomi. Alors DHL rapide. Na DHL rapide ça to bien. OK. Aux hommes. Donc ça ils facilité et ils continuer toujours. Na litabis ça va futa na litabis ezali. OK. Ezali facilité. Mais muté malema mulema docteur Mogijo ezala boye ndenge ni. Donc ça la ka bolamu na ba client na ye. A ça ka bolamu na ba client na ye. OK. Vous comprenez? Dans un souci à Mokili, dans un souci à peuple et bonga, ils ont la bien, ils ont la bonne santé, et puis ils ont bien, malade, il y a poste ici là. Est-ce que Nazi, vous comprenez? Oui, bah reçoit. Bah tes points. Est-ce que surtout DHL les tchèques à ma colonne, vous reçoit en futanayo? OK. Vous reçoit en futanayo. Nous rappelons que tu vas à la biso, bobé bière, il y a Gabi, question n'a pas tout ça n'a retourné jamais.
ezali na ndenge nini po bande comme so ba mo ba lelo ya gabi ba beauté belé ya gabi ten qui tozo kokayote tozo toujours ko sera génie kaka yebisa bango na ndenge ya gabi bebaki na ndenge ya gabi abongi ya gabi abebaki batiaka na internet na lela et parmi makambo ekondisanga o batia na internet ba kutaka ba internet nga na zaka na betaka na s'en foutaka mais wana na kokate OK ozo comprendre na kokate na konda ka pele na oki na oka mabele bato bazo finga bato bazo loba ba Facebook bato bazo ba commentaire ba nini ko loba na esa bloka phrase mo da kagaka o garçon mo ko loba ka tuka leo na ndimi kitoka moi c'est silaka phrase wana kanga ko tilelo muto akoma kango onira saka muto angola ndenge nini ozo comprendre ko dele bango ba yebela kanga na photo wana bango ba yebela kaka c'est fini pour moi. Ok, nzambe mogijo abaki nanu esilité. Voilà. Ozo comprendre. Abaki nanu esilité. Ok. Nzambe asali manœuvre nyonso tout tina ko koma daza ko kapeka koma docteur mogijo. Mais nazo beta ka 40 bato so beta 40 lelo. Ok. Ozo comprendre mo loka ezo kote ezo bima. Tango na joki décision ya kutana docteur mogijo. Et vous mela kité. Voilà. Et vous mettez la solution na ko pour la poudre na poudre ko vani na longi. Na tambo na poudre na bimi na zongi nango. OK. Na tsaki poudre na bala toko betina ozonga na zanango. Mais les bossos za kete coton so c'est silaki. Eza ko glisser. Ngolo. Mukamate. Donc betinga poudre za ko tanga ngo mo ko la mal ata batindela ki na poto Sylvia Kake que je salue ma copine de bikini soka elinga ba poudre sepeli na mami ki poudre d'or bato bazolela gabi nini ngabi nayebite saison du pluie pe ngo ngoza mabe pona na wana mbula na banda bimate na mbula na ngana bimate mukamate mukamate eloko mabe mukamate za fobo soko ukamati yango sale fort elongwa ozo comprendre elongwa ekitata kokita po mukamate ezele komoka kitoko tene elongya mutu mais na basi mabala ba déjà na boti na mobile na ngai aya ça na ngosu nini ibali miso etondaka te akeno epai te na mukamate wana osui ndago wana yo muna na moto alamukuta mbali te bola muki bolo la mkalelo bokutana ya bangi mam papa tika OK ne anniversaire koteni anniversaire to OK yo koko soka na yo boso eza glissante ne yangi zala ko sala oya ngolo ya ko silanga na l'anniversaire tazo ke fête on fait du temps on va mobile tu vois otoki on va bien pêcher chemise de bébé pour de style voilà on se comprend mais aujourd'hui naza à l'aise na tambola grâce à docteur boya ki kuna bokuti wele na polele na auto scolaire tino ouais mama boza bata ya shosho na ba Teresa on se comprend OK ba bata shosho bokuti ngana na auto scolaire na CCT ele na polele après na kesa maquillage nanga na eto bibi to ye voilà ça c'est bien on se comprend na ngo sur na ba maman ba otala biso na ba papa plus pe ba nga ko négliger ba biso na so ba poche nde fuli benga za ko tonda nde to sala makambo esengi to sala na vie même ko tambola ko fêter ensemble na ba ndeko ko bima pe même na ba chéri na bango so na bango o ba kanisa kaka ki mobile ezali poche ezali elongité ezali couleur te et puis ça ba musu bana intelligence ala mwindu na mwindu na oyo na lingi te kuza pa mafuta mo bopo ata na pakoli te eza na problème na ba ndeko bana ba te na normal pe ba otala biso te yaya po nyonso tu babongisaka yango couleur nyonso tu oyo za nango faut luka ebima bien ozo comprendre et quand ça la moto yo na mona ba metisa nzuluka te bazali bazali belé on a pe muto su paza mwindu maza ko njuluka apakola na vie na été mais le ne ça le quoi mo mukamate bazali ah ouais et ça le quoi mukamate na pakola te baswanyaka po et pas de temps mogijo ozona na mukamate te atwa na cancer te soki ye na ona po na yo akopesa mafuta oyo ko accompagner te na po te na yo saka toujours kitoko dans un rappel de banana na yo mo petano te na yo voilà là où tu comment savon savon pamba
nande na so hotel ko kufa ona zo sepela tene makasi wa zo sape pas docteur Mogijo Cheko mais sina moni na sepela ne kaka tout ça te kitoko tene za kitoko ko sakana te bele ba briefing na za ki mwindu baladi esobele comment boye azaki mwindu na zo ko sukola tene na pas docteur Mogijo o meti si sukola pona yo oza pembe sukola pona yo même oza na cancer te oko soigner ngo ezobima propre ezobima kitoko OK. C'est ça. Yo papa oza mukamate. Non, mukamate te yaka ko la mukamate. OK. Le bala bomina mukamate te pour tia poudre ya maïté. Moi ça ko soka yo soka te. Et ça bien te. Na toute une question moko est-ce que docteur Mogijo azala rappelé dermatologue atangela musala oyo to ezala ndito mona bataba nzunguru zakala ba mambila o bazala système na bango atangeli yango bébé atangeli yango classe OK ya se kaka yeso katali yo boye omona seki MC yozo lingo camoufler ya yebi yo MC yozo maladie no yango si boka benga ngai ngapte benga ye okotika longo polele otinde des photos ye moko bien vidéo ye moko benga ute Gabriel esenga bipa mama ngana ko sala nini nga ozo lenga na pesa docteur te yo nem to lenga na pesa ye boye bani te akene pa ita docteur OK akochona internet te so yo permettre te ozo comprendre muto azo banga kotinde lengi na ye bon po docteur amon akochona internet te vraiment ozo comprendre ko banga les amis et ça keba mukamata ko ozo tambula bomo ko ozo mal à l'aise o mona ka ba otalo ozo ka ba otalo o tu sa tani yote mais yo po ozo mona ka ba otala yo po alini eloko moko boye ezawana maman ça dérange maman moko abenganga na félicite abi na ngana so na docteur mais yanga ezango pela problème makasi te ngabite yo tindela ya photo yenda opesa yo remède par rapport à mani ote est-ce que nga osali na bena réduction makasi ngabite yo solo na yo na ye kaka yenda boyeba yo beta to yo mo makasi te yo mona mo mukie MC eza profond koleka o ezo mona munene OK voilà merci à Gabi tout ça qu'on a la tâche boy MC na likolo mais eza kala mo mukie MC kota tina kati José Baïla na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te baza na mboka nini baza na France mususu aza na Belgique ekoma kate mais bazali kuyiba na rembi na robi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki yo aza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayebisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo Central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo braza na tena baza continue JB Service akakuna ezali soki wane te angolais nali te nanga angolais vezeli JB Service ekare eza musike azulekaba
Pour en finir, ya Gabi, ils ont rappelé à moi la question de retour dans la par rapport à coupe na ceux qui te disent tant ami balé na Congo, vous avez qu'on est bien na maman na biso tchala moi on a pas azana ba coupe au Mali. Mais est-ce que comment nous avons ba question de qui est belé mais vous avez la réponse. Coupe ko na weza kushimba kutika. Wana ga kushimba kutika. OK. Parce que ceux batisenga basimba ka pa batiki. Pa batiki. Pa batiki. Après ba fandisi. Donc toza la mikolo biso to na année oyo ni fin de l'année oyo biso toza kala kata nini ya kushimba kutika. OK. Oyo toza mwasa coupe. Oalinga ka coupe kushimba kutika. Ah donc ils avaient uniquement le salon mon choix de beauté. Maman Fleur soka simbio, maman Fleur wana simba kasu. Était docteur Mogijo soka kota na kati na ye bakate. Même tazana ba kushimba kutika. Na ba comment dirais-je? Na ba formation belé bon make-up tout ba massage spécialiste ba ko na marambo. Kushimba kutika. Solo maman surtout ba biso tikali mogo maman Tchala Mwana international national plutôt j'allais dire atika biso déjà atika biso ba tupe ba la coupe au salon ba tala biso. Voilà. Coupe kushimba kutika to kombo nango yango wana parce que batumi batuna nga gabi coupe na kombo nango za kanini. Ozo comprendre comment nango kushimba kutika. Coupe ba salinga oyo. Na bonne année biso surtout. To tche ba tissage à milai ba tout. Ba chaleur tout là et loko yo so ba niatio et bongo lio elongi. Et bongo ko sa ka elongi moko te. Faut monter ba shimbi batiki. OK. Voilà, ça c'est bien. Alors tout le monde de comment tu biso Marcel Ambwa azara nani oyo lelo botunaka lobaka ayoka kopesa mbongo wana te. Amela mbongo docteur Mogijo a garanti. Bakabo wana bandeko na bandeko musu basi bafuta ye Marcel Ambwa futa raté. Solo futa te point. Peut-être azana lelo te ko kata poto te ke mnoso to azana ngo peut-être bamiso zo souffrir parce que na Gabriel na zana kisasa. Ninga mi dola na olimba na te le repno futa. Là, on a dit ça comme un pototé. Ok. Les gens souffrent, je te dis. Selon toi, qu'on fout à mon temps, souffrir. Ok. Mais on a vu son grand frère, il n'y a pas de pote. Il y a besoin. Ok. Il y a Zouakat. A fouti. Il y a Zouate. Bon, il y a Tikaba, il y a fouté là. Ah bon. Corpulence wana mutabonga kozanga mbongo. Papa tika, to mona ba bango ebele ba lokoba salambi, ba le kaka, milai ba mbingawa, eloko ezate. Omoko mate. Matabo afuta nyongwa bato, esale bien. Oso ba futi te Marcel Ambwa to tanga ka kombo na yo. Ato lobi ato macho kiti to ya mokila ya Tshisekedi. To ya mokila Tshisekedi. Bazo ko récupérer biloko bato nyonso to bato bazwa. C'est ça. Donc maintenant l'actualité OEP et Tinarabiso, nous avons obligé vraiment le cas où était. Nous avons tous toujours permis à Gabi pour d'autres peu ma question là bande comme sous boîte à la biso. Alors ce temps ici, est-ce qu'il y a Gabi n'a pas filmé vraiment babenga qui est avant que au tomber malade bien que même si tu malade. Si tu malade toujours bazako benga kaka. Mais courage chez Zate. Ok. Ma casse est à Rosalate. Pas na bazako benga Sila Zobenga, Kevin, Jérémy. Vous comprenez? Bazako benga mais ma casse est retourner za quitter. Donc naza malade donc. Ça banda comprendre facilement. Bazako comprendre facilement. Ok. Alors pour na you maman to bazaka nani? C'est une soeur pour moi. Je l'aime beaucoup. Ok. Quand on a qui blague oyo ndeko na biso ansulizo la salaki, ba musu ba monyango blague, musu ba monyango blague te. Ba bia tout mola ba tout mo bongo mo mingi. Na ebité ce qui mo pose kita ko talango. Na zuita ko tala te, mais na zuika Nathalie ka réponse ni ya mama top. Mais que Natala ya ans natalité. Nazo gani batu bazo ba garçon moko so ba kali so makali na ba kali pense ba kali en tout cas na ngape na ebiete na pe lo minete Nathalie pété
OK. Mais nazo yo kaka réponse na yende na bémission nazo mona mais pour batia pe ba extra ans nazo mona te. OK. Mais nous sommes lobby plus loin en Salobaki Mama Top il paraît qu'il y a Bimara nandeko bina filé koto mususu balobi la kisi kale somo ngako sombela et tout ça yangonde esali ke Mama Top asilika. C'est vrai ça na marambo elobami. Ngai na soli na Mama Top te parce que na mona tango eza makampamba. OK. Ya makampamba parce que Hans aza frère na biso. OK. Hans aza ndeko na so to lingaka ye. Ngapi to swana kati. Mais to swana na privé. To swana bana la nie pena privé to potani mais na ya na TVT. Ozomon. To potani pe to blokane pe à l'épreuve, neti sikoto benga na to limbisa na to fungolani. Ah mais est-ce que ça y ba eza ndenge na ye Hans na ba Christa Shoga, eza ba blague na bango basala depuis kala. Oh lelo to koko boya bango te. Ozo comprendre premier beza o ngala mo Mama Top asiliki eza parce que garçon na koti na kati ya blague. OK. Parce que bat ba comprendre Mama Top te. Asiliki parce que garçon na akoti na kati ya blague. Parce que Mama Top a koyebi moi ça tu dis que Hans Mama Top ngalo bate. OK, donc bino bino ba comédien. Mama Top ngalo bate. Comme garçon na koti na kati et bino quoi sakana Mama Top parce que yena Mama Top basala ba jeter. Maintenant Hans to yebi ki azaka bongo. Aza frère na biso to boyete. Nga azaka juste hein. OK. En tout cas bolimbisa nga ko kufa na juste. Na ko kufa ka nango. La vérité. Ah la vérité. Hans aza frère na biso. To message to vane ba temps ebele. To yebiye mutama tumboli. Shoga mutama tumboli. Boko ke les voyages mo beba ko tumbola bino boko seka ti boko to sala ko ba problème te na vie. Et là que ça Mama Top kana peut-être ça garçon anande a l'air à continuer makambo nde sali ke pesa Mama Top kanda mais c'était c'est que ka os anga silikate. Les minutes tu manques à respect. C'est une minute ba comédien ma Mama Top anga silikate. OK. Il fallait pas garçon na kota. Mama Top ana ba koko ana bana ba koli apena ba relation akoko supporter te qu'un garçon comme ça oyebi été avec maman ko ça blague mo ezanga tina. À moins toi ba que non Hans ndasa ka ba imour na ye akoko salango azandeko na ye aza mère na ye ça passe mais un mon peu il paraît qu'il y a ça la rappel pour na yo ba biloko là ça la pour na ki porter na ye bié to ye bié auto ko beta ngelo ko wacho Gabriel oya soki na mission yango lobaki wa laisse la kendaki ozo comprendre réussir ça qui a betinga soso Gabriel soki na yango zo memaye mission mona linga mingi boye Patrick Beckham. Beckham. Abi Gabriel azwa na Beckham. OK. Ozo yoka. Poni ni poni sila kena fali. Non ça le problème te po na seki nanga. Po na yebi nanga yé. Ozo comprendre. Na seki nanga. Voilà. Maintenant réaction ya Mama Top. Ya na yebi siote. Ndena silika ti bongo. Ya siliki. Na po na yebi ka siliki po na garçon na koti na kati. So le daika asa ni ko tuma Mama Top le lote. Alinga lobate. OK. Ça c'est bien. Et puis, ça y est aussi la sous pardon. Asengi pardon. Ayaki pe abenga kinga to sololi. Aza frère na biso, to ine lelo. To boya lelo. Te. Voilà. Et maintenant on ça Mama Top nini pour bande comme soupe va réagir autrement, me soupe va le bien d'ailleurs dans blague, me soupe. Non, ça pas Mama Top. Respect. Voilà, ça Top nini. Non, ça ka Mama Top azomi la ba maîtrise na zaka na ngokala c'est tout. OK. Pas manipuler été. Nga ko vanda boy. Ansa tatu molinga ndenge ni so mto yeko kotsa ngo ba deuxième okosi. Otinda ngate. O manipuler pe ngate so na bino ko lobati na ko seka na ko seka. Donc c'est on a silika fe utoka pa na ngamuko. C'est gaza manipuler pas. Yo ko vana ine mtu super bengi yo le kisa ko kaka boy. Ele la kate so ça na patience te o le ko lobi. OK. Ngata geta manipuler ngate de akota makamba ngate. Akota makamata ta muta finginga so ezaka mutu na biso ba comédien aya loba te loba aloba batu musuba singa peta ko ya loba. Voilà to leki na kaya de na biso Naomi otuzomona déjà ba titre mabe bani na komona au koto ba refouleye koto ba fundi na préfecture osa nini ya okaki makabya tamako kwa wa bakabwani basali boye moso ayi moka leki alobini eloko ezate. Ngaka mona landa ngo soute. Tout le monde là qui ça peut pas refléter. Ah ça c'est bien. Alors
ils ont un dossier où le comme il y a balbi bimisa âge na yo bato baye ba ozana âge nini to moni maman na biso et puis là mais il faut pas ba bino bozo ko ça bozo ta kosi âge na ye te bon mo ke on est tout on est match à vite à imana dans tout ça so ki muto akosi âge est allié na monde na soit ya maboke oyo moi ban bali kamba ba vérité moi si nous surtout soit peso âge akosi âge solo ezate c'est pour ko ça na âge na ko c'est talinga moko na passeport na 85 passeport na kamona 85 eza vie na ngai talinga et soki pe wana ina tiki yango bongo naza mona 85 mais maman auto sa biso yona bo ba série moko boza âge moko soka sepela lo babongo et puis ma bête soka sepela rejoindre nga et ma bête akitine kakati comme si on a rejoindre 85 âge nanga 85 d'abord na okene ba fatu miracle ok ozoke ozomona donc na kiti na nga âge na bango ezanga mona sepelite voilà et kas ya sepela kita pa nanga bongo na benga na ye on est pela et kas na benga nete mais kola rejoindre na ngai kotala na makambo surtout et puis la bandi théâtre na date moi pesa biso na 1988 c'est eza ebele nga na yebi kutu te soki 88 na za nini on a besoin de maternelle na yebi na desa na za nini na 88 ans on a ba agini na tout cas na zo ebate mais bon que moi série moko pe bon que moi série bon 88 nga na bana musala 88 yaya na zo kepenga mona makona nga moko na ndele bon bah ya nanga mais il y a d'ailleurs un soumon mogo déjà na ba âge 8 ans 8 ans ba zo wa pia ya le bade ba ma ba parents na mo ba za kotika yo bala ki mwana soto linga bana 8 ans na sege pela dam ko na yo ala sege noté nga na yebi tenzambe kam ta yebi ta bato ba zo mona non le bade albi ba ta pe série moko na ndeko sila bisalu ezaka ki azo rejoindre biso mabeza te ndenge nini to yambe kaka boto sa ya gabi na bi mutalobi yaya na boyi na ngai oboya ndenge nini mutalobi nga na lobi mutamto so sepe na âge na ya pesa pesi na ye talinga te nga na peso âge na nga 85 mutako longola ngo aza te mutu soka sepeli aloba na ye ke no bon nakomi na nga âge moko na sila nga nakende koboya nga na boya na boya te sila aza mama bato nyonso tuna kata théâtre yo yebi yango lelo abota biso nyonso nyonso sa comparaison soki kaka na sila akoli ezaki ndoki mais siko pourquoi ezalaka sila mingi aboti biso nyonso esika koya tozala te avanda na ville biso na basité mais toza koyeba kaka age na ye c'est grave mais sika babaki mpe asalaka andosala cop soki ndenge nini kobima na pokwa atatako te azalaki mwana ville mpe sila akoli na nzoto akosepela azalaki mwana ville mwana bonne vie baosimba mbongo baotambola mwana bayani na baville baokemela baokelia na bango aza kote na bango donc age ne bato batatonaka kote na bango abandi ne bambiasi na ye peut-être avant na bandeko na ye ata aza koko akala nga mpe na okoma koko baquarantaine d'age oyo towana oyo tozalaki nango te tozalaki mpe na ba 21 ba 22 ba 23 ntango yo ozofinga motu mokolo mitala mpe elongi na yo okotala motu mosusu azoloba na bachroniqueuse na batatete azopesa age yo moko otolobi mais ezosimba te ezopesa te toti kokosa tobetamaka ma age mpo na nini pourquoi age na tv mais namoni kepi pa Zizou Zidane apesi mpe age alobi bapromotion moko moko et puis na basila bango nyonso yaya bomo motoko na biso ke biso moko toyiba age na biso bobombaka ozo comprendre nayebi so ke biso moko toyebi ba age na biso nga na kokoloba ke naza age moko na Naomi Barcelone nga mtu nalobi mais elongi na carrière na vie oyo osali nde mte koteya yo na bato bayebi yo ke naza age moko na Barcelone te
Mais beaucoup l'appelle âge moko. Na lingi na kaka na loba âge moko pour kaka na kita. Mais beaucoup l'appelle âge moko bo bandi makambo pe moko bandi liboso moko bandi pe sima. L'amitié n'a pas d'âge. Ah yaya. Ya na nga oya kauka. Ngana yetu ana bana combien na kati. Mais bana nga ba mikola bana yi. Ngana boti avant yi. OK. Vous comprenez? Akokolo bateke wole kwa ngala boti bana bageta baza mikola bana na yeke ngala ayako âge bonanga. Aolo bangote? OK. Toi na bana beye na kati, toi la différence à musika. Vous comprenez? OK. C'est ça. Ba âge wana la bonne ezoko renyaka na bonne fête na Fatou Kaembe. Je le salue na tala ke émission na ye na sepek na réponse na ye. Abi naza yaya baleki naza leki ba yaya naza mama ya bana. Ah bon ça. Asa l'émission qui tourne na sepek nango. Sans polémique. Naza ba problème na taza leki Fatou Kaembe za mwana aza leki na biso. Na nga ochaten. Mama mwana ba tu ba mise ba linga. Kaembe za leki. Mama mwana ba tu ba linga ngoti ba mobenga tu ba leki na ba TV do ça ba mama. Kaembe za bon tu vas musicien. Problème et donc créer problème na artiste. Il commence à leki na ngao. Kaemba camarade na biso Kaemba leki. OK. Kaemba leki. Kaemba azala ba Fatou miracle. Azala ba Fatou. OK. Oui. Voilà. Tout le monde me pèle encore pour que tout ça n'aille. Alors bi Anne Chika, Teresia, Mama Top. Basa ba ya naï. Yo pe uzala zala na ba série ba film na tout est-ce que c'est vrai? Oh bon ça film to kutane na njonje to kutane na nini te to kutane na njonje ngeye ta njonje ngeye biso soto diembeli e ko kutana na biso soto to diembeli bon njonje ngeye ka ba âge na bana ndike ba dikapo ba ba âge ni. OK. Ba sara mwana mama linga ba ba âge ni le njonje ngeye biso soto diembeli. OK. Soto diembeli on ça va hein. Yani Mama Top Teresia peut-être ba ba solo la ba yeba nke baza ba yana e bongo na oyeba. Ça va ça c'est bien. Na oyeba te ngai naza awa naza na ngana mukolo naza mwana mukete naza na ba grand garçon oso ba telemi awa o sepeli na bango. Na kozonga ka mwana mukete pona ko sala ke na kokanisa age na mutu mo pona zonga mwana mukete. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre Ndekonayo Mao qui voulait na Ndekonayo Soko sungi biso pero souvent la pesa na téléphone audio ensemble et puis voilà tout me ka ko analyser ensemble na Gabi na plateau na biso voilà tout ensemble audio oyo na fena pesa onyoso donc na zo ya mois prochain na opesa pe pela kotungisama na te aza ande kona message na choqué nga makasi même mobile na tanga avec ko yo na te boza master mobile pas bité aza lesbien te mais na petit que ma voice a boy penza et ça linga déranger na matana na ka pasi boy te bon nga na mo Kristo na la kanda te mais en tout cas ça linga on est dans son voice linga donc alobe linga voice donc na mo tema moko ebi kinga ana sala te na za na problème à l'icône obela na monique Barcelone asomeli bato mosusu biloko asomeli bino te na bunani ayebi mpe na quel mois etelaka nosomba biloko wana nabi amona yanga na Barcelone mpe na batonga baza kuna lokola bino Barcelone asombe biloko te nakei na miso ya Barcelone nabi nasombe ya biloko eza cadeau surprise mais message epela tikeli nga na bombe yango vi na nga mobimba ayebi eta na nga ke nazosufri likolo ezoderange nga makasi problème eza te nayebisi Barcelone apesa o parfum na derobe na sandale epela ozwa mbala nsima voilà ti audio oyo ebimi nebi te ya Gabi koyoka déjà likambo ya robe to pe parfum chaussures ndeko atindi bino na poto et kaboli bandeko na mibale na théâtre mais audio yango déjà eza lobi ki atindaki maote ekati da makambo audio yango lobi atindaki mao epela kozwa mbala nsima mso epela comprenaki yango te mso alakaki epelaki no naotindela bino biloko sikoyo ekomi sikoyo eke mao ezala ye moko epela mpe atie espoir tila abengi mao ke batindelinga moko nde pesi akangi mao lokuta te to eza bongo te mais ok vo version yango oyo ye moko eloko alobi natindaki mao
OK. Mais c'est quoi Kaboli bango ndenge nini soki eza ndenge wana parce que tant sous peine de quoi na moi si a prometaki pe et là bon kabola créer problème est-ce que va voler l'Europe dans kati va voler les locaux moko boye voilà c'est la première compréhension peut-être ya kanzo ka batindi nyonso mawazui a PCT c'est comme compréhension mais le quoi est beaucoup kati makamba on peut la siliki à lobby ou attaque mission même réaction pour n'en connaître bon peut-être il y a un lobby il y a kanzo ko ne pole ba lakaki ye ke bazotinda bango mibale amoni siko yeka ya mutu moko peut-être kanzo dirait mawa PCT OK de quoi ni ye kati makamba OK siko ye Barcelone kini ko pesa bato sa tête à combien aponi ba ya pesi ozite Barcelone somba mokili mobimba ya maboke bilamba na ko sala oui ma ba fan pe baluka kama makam yo so otinda mutu tuna ndenge na poko tanga kuma Barcelone nakati a Barcelone ndem dagi na biloko o lepo tinda nengo la kake kokite sko beti batu mabako itoko te yo pe Barcelone mbongo somela batu nyos OK lelo ba secret a givu le bimi e kamwa robi nani ne ko bomisa batu te ba robi susu e ko ngala na papa tout ça ba maîtrise lelo makamba bimi belé pona mao que mame pe la sala e pozala na balubumbashi asala mutasala mutu azate na mokili biso surtout ba sunga biso na ba voyage ba sunga biso nyonso vous comprenez ya to ketaka makona voyage okuta kala mutu mo boyaya asungi bino bokoza pe bomoni muninga moko azana ko kitabo zue pe bot telemisie bot bozana ye ye pa okotsa noka chomo boye pesa no pe kambo OK c'est ça mais moi nous a contre pe la moi mingi te na contre ye te nazo ba dikamo eza juste OK to mina suka ya makambo ya ke na voyage ma so voyage ba beta ngote biso ke ba voyage to moni pe makambo to moni to kuti pe batu pe ba problème mais to sunga bango to ya pe na TV to beta te OK vous comprenez c'est ça là chaque voyage na kendaka so na voyager place na commission kuti muta passe na bisimbo na tinde mboka mususu OK mais on dit dans univers na bino na osala note ke na ke kozwa mutu na ko simbi se micro ke loba bo c'est comme si tu appelles univers na bino so ki kambulelo bobe bana muninga il faut ba secret mo zaki Yaki li kambo eza banal, ya banal, ou robe. Umete tobi matina te. Robe, sandal, nandeni. Eyaka pamba. OK. Neti ngaza bilambe belé, mususu batu bango lata te na kokana te na kokala te. Eleki. Mais kabati. Na kabaka trop. OK. Eyaka kuna sijwa kakatinda chuchulwa mbwana mimi ngwangwa ya nango magam vagasa ya okuna ya mimi nani roli matuta ya okuna ya ba tina baba kupwa tula ngablo. Voilà, pour en finir ya Gabi, ezana bande kolelo bazozwa ba astuce na ba Facebook na ba page na bango ba docteur musupe bazosala. Alors ezo pesa ba dégâts na bande ko belé remède bande ko ba ko nsandie ba mona bongo est-ce que docteur il y a les bandes pour écouter la bastis on a pas besoin de remède ba solution par rapport à la maladie na bino ba pona bino ya ofele bongo mais bazo bosana les seuls docteurs azali ou azo sunga ba congolais na bastis on a il y a solo et ko selongi na oté ezali docteur Mogige donc so na YouTube na on a commis docteur Mogige au Koti et puis na site internet na ye www.cpdsmogige.org au Koti wana au mona bastis a bien et sungayo bien que à celle bino ya ofele mais soko bengi epé a kopesa so ba remède lisusu ya kitoko ke basti so bozo mona na ba Facebook simba boye sala boye le kabo kaka soka ye ikende somba boye te sala boye mbangu kwa kende boye sala boye mwana ki boye te na internet te kwa na mwana ki boye na internet boko kufa pamba boko bomelongi tito mwana mutu boto il ne pas souke ta ok na mwana ndeko mo bon na poison là je sali ici ce ya nina nini eza poison yo ni poison za ko tomela ka bande wazo baté belé alors bobengi docteur Mogige na numéro ya téléphone naie ezali bongo préfixe ya mboka na biso 00243 89 85 73 874 donc c'est bien affiché liboso ya l'écran na bino donc bobengi
Bogosolana docteur Moguijo et puis après ça nous remède par rapport à la solution de bino. Merci docteur Moguijo surtout plus pour la consultation gratuite au Sali na ba congolais nous surtout nous fait ensemble la bonne santé awa na Yolo et pas wapi centre hospitalier docteur Moguijo Zalina et Kankar wana tant juste en face station Mukeza wana au moment docteur Moguijo hôpital Nezawana a reçu même au étalé le posto ou l'équipe on les a pris alors il y a Gabi kushimba kutika biso surtout na fin de l'année bonne année toza kushimba kutika to lingi basuka milai te to shimba tutika voilà kushimba kutika nde makambu nde simbi mboka oza à l'aise na kimia elengeza vide na kimia coupe na ngefandi na osa makambu na ngana zo baluka mwesu ketela ngena toka ezate tout le monde kushimba kutika. Est-ce que ça va décembre et janvier. Bah ça là monsieur ça là mambo bah ça là quoi. Eh na ba ko ça là pe kushimba kutika. Te ba ko kate. Ezaka ka docteur Moguijo. Voilà. Ba merveille na ngana mwana nga Hervé Ikanya na France. Ba merveille na ngana Gaëtan Kiseka, mon bébé Popi, bébé ya baba Kuka. Voilà bébé à Bako. Voilà bébé à Bako. Gaëtan. Ah, Gaëtan Kiseka. Yangiama. Voilà, il y a pas ce numéro mais avant on ne va pas se séparer comme ça, tu tiques le temps. Tu es moi les solo muké, les camé comme une de gonayo vie de loin. Eh yaya, au bakisi. Eh ya soukate. Bande wa tuna bisote, n'ina les gars Gabi be pour no geta la été. Te na kende te ba problème c'est au problème yaya. Atu bakenda ki amwe makamwelandi ba honte. O ba eko teka ke ba molaki mwasi na ndako ya vie de loin. Siko. Na bakeka bango moko te, belva kendaki bakena ndeko Sundiata, bakena Dacosta, bakena ndeko Marina Laba et puis encore et Sobena ndeko Ans ba otekipe kuna siko nanya lobili kambango to yebite. Voilà. Ça est fini pour aujourd'hui pour ton balassima numéro de téléphone à Gabi Pesa pour que tu éviter numéro nanga vraiment sur lingo au comprendre vraiment adresse T sikani salon de coiffure Ezali au benga na 089 65 61 779. OK. Baza la poto ba code mboka motie 89 65 61 779 wano benginga so po dimina ko tika ono ya ko tika yo so po na expliquer parce que la chauffeur peut passer comme tozana ye en tout cas na rola na pesa bino esika nini salon de coiffure na biso ezali po makama mikolo ushimba boutique. Voilà. Merci. Bye bye. À la prochaine fois. Bye bye. Senga 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 le bibi ya pesanga kabela nga senga senga yasi moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai yasi moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai yasi moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai na le bibi ya bisenga senga senga ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Sawa fako le sawa fako watitishina nsambi wachanzelera
watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba buye soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela buye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina buye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo kunenanga yeso yeso unelanga yesu yesu kunenanga yoyo unelanga yesu yesu longisanga yeso longisanga yeso yeso longisanga yesu yesu longisanga yoyo longisanga yesu yesu nalebi bya bisengasenga nzambe alonde nalebi bya pesanga kabelanga bisengasenga yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzambe alonde ye lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotika ngai te lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo lesa wafako lelelelelele lesa wafako watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba buye soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela naye nakozanga nanga libosa bo nzambe na yo salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yesu yesu salelanga yeso salelanga yesu yesu unelanga yeso unelanga yeso yeso unelanga yesu yesu unelanga yoyo unelanga yesu yesu longisanga yeso longisanga yeso yeso longisanga yesu yesu longisanga yoyo longisanga yesu yesu nalebi bya bisengasenga nzambe alonde nalebi bya pesanga kabelanga bisengasenga yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai
nalebi bya bisengasenga nsamba londa ye lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chiro Soki na soyemba Opekisanga te Oyebite bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela Opekisanga te Oyebite bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina opekisanga te oyebite makambo nzambe asalelanga bonabina moye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo naye nakosanga nanga libosa bozambe na yo salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso naye nakosanga nanga libosa bozambe na yo salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso bisenga nsamba londa nalebi bya pesanga kabela nga bisenga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bya bisenga nsamba londa ye lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chiro Soki na soyemba
opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya lelelelelele nalingi mobala oyo